Merci fidèle internaute, réel plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce grand magazine, aucune huche, à travers votre site préféré EHP Média, EHP Média, vraiment fidèle internaute, votre site préféré fidèle internaute. Je suis vraiment très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes pour suivre cette émission. Et alors, fidèle internaute, l'intérêt que vous accordez à cette émission vraiment nous oblige à répondre à vos attentes, ton feu, ce puits et à la présentation de ce grand magazine. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Marchevêque Mbedi. Et merci. Je remercie aussi Kevin Kanza, à la prise de vie. Pourquoi pas penser à David Mbemba. Il y a juste un montage. Je salue tout le monde. Pourquoi pas l'hierarchie. Il y a EHP Mobimba. Vraiment fidèle internaute. Vraiment, je vous salue là où vous êtes, partout dans le monde, Kinshasa, Bruxelles, Paris, Londres, partout, juste à côté de mon ami personnel, vers la Simbala, juste dans Texas. Et pourquoi pas penser à Cédric Moussouma, de l'homme des actions concrètes, plus que Donald Trump. Merci, je te salue là où tu es, mon ami. Merci beaucoup depuis Texas. Merci fidèle internaute, juste toujours débattre si je n'habite ensemble. N'a invité n'habite vraiment autour nabango vraiment ensemble. Tozolo bela pourquoi Bajen Bazobala difficilement surtout dans la ville province de Kinshasa. Pourquoi Bajen Bazobala difficilement dans la ville province il y a Kinshasa. Passe de éviter pourquoi. Yango to bengi bande on abiso tous ensemble n'a invité n'abiso juste na me gauche nanga tous na monsieur Jacques Mbedi ou Azali animateur il y a Radio Maria et puis encadreur de jeunes na paroisse présent il y a jeunes la paroisse il y a Don Bosco ils a situé la commune à Mongafula, précisément la quartier Kimboala comme ça, c'est ça. Hein? Oui, Kimboala, c'est ça, merci. Et tout ça, papa Kamanda Aldor, ou peut Azalu, maître ferraillère, c'est notre papa, ou tout ça, la ranaye, vraiment, madame Akabola Avinabiso, et puis la souka Tozana, madame Carmel Tsona. Ouais, merci beaucoup, madame Carmel Tsona. Mal à l'aise vraiment. Et puis, de l'autre côté, Tozana, monsieur André Toumba. Il est un théologien, vraiment, et puis secrétaire, il y a curé, il y a paroisse Don Bosco. Tout bengue vraiment, ce soit ça un plus, na savoir, na si je n'abisso, vraiment, écossa l'abisso, vraiment énormément du bien. Et voilà, dit, Tozana, madame Esther Chimanga. La PC Pembote, surtout ça, monsieur Edi Moadi. UP Azali, maître agronome, vraiment. Otozo Kabolana Bango, CG Otoza Nango Tozo Lobelelo. Pourquoi Bajen Bazobala difficilement dans la ville province, il y a Kinshasa. Monsieur Jacques, ok CG. Pourquoi Bajen Bazobala difficilement dans la ville province à Kinshasa? Avec likambo ya kobala ya liboso ezali likambo ya monsolo. Ezali likambo ya monsolo avant ya kokoma monsolo ezali likambo ya choix. Poto koma na procédure ya libala esengeli ko trouver partenaire oyo a ozali convaincu que non yende mwasi to yende mobali ya libala. Après avoir ça la rencontre wana et sengé na mutusko azala convaincu que non si et seulement si ezali mutuana. Pour na okota directement na vif ya sujet oui ezali passi et comme il passe par rapport il y a réalité à lelo hein parce que ce Nathalie papa nanga pemeni so tuni bango lelo papa balaki ndenge nini azo que non parfois esenga ke na zamba kata nzete kata mutu ya mbila ce que kati mutu ya mbila dans 5 minutes ba moni ke oza mobala makasi. To ba so yaka na sac ya mungwa ndo ozali mobile makasi mais lelo et comme commerce hein? Apparemment nos parents to ba ndeko ba balisa bana lelo bazo yebate ke non ko balisa mwana c'est comme côté ka mwana marche fait aux exemple Nathalie facture ya ndeko moko basenge dengombe basenge groupe électrogène basenge moto Yamaya ba na ba précision écran plasma 60 pouces
Imagine ce que muto pour bosser la facture wana. Pour un jour ceux qui na famille moi c'est pas un problème. Boya pour bosser nganga pour dire que non papa obela pour na pesa. Donc quelque part kobala ya bandeko. Mais des fois les parents tala qui attendent ici moi non, ezali raison té. Ngal bango lelo to lo parce que tozali na boîte wana to leki ya bloko wana to yebi quand même réalité ya bloko mususu. Ceux qui parents atena mutu kenan abali 6 mois na ye awata ba raison parce que moi na tanga quelque part azo aider moi na ti. Ni na otana mutu ya beau fils na ye. Ce qu'on dit que non on appelle ça $10,000 par exemple. Est-ce que lobby $10,000 ici là té et aussi là er aussi los asuna courage à roya veranga pour nous rester $100. Non, ça te passe comme côté. Voilà pourquoi mon ara ceux qui va bali mutu na voix normale. OK, ceux qui ont famille à Mobali ou encore famille à moi, c'est pas un problème. La personne à question va assister normalement. Par rapport ceux qui va exagérer la facture, vous allez trouver que non. Attends, écoutez, un problème. Je n'assiste pas parce que on a déjà. Peut-être déjà ébélé. Peut-être déjà ébélé. Le comment plus grave, vous avez deux factures. Facture côté papa, facture côté maman. Quand tout ça, l'itania va bloquer côté papa va saigner au regretter. Il faut ceux qui na tata moi c'est basa 5, il faut ceux tous les 5 on a 6 pères. Non, il faut tasco ba moyen té. Ya mo lelo ba bilenge belé, ba comme no ko na nzela mukuse. Nzela mukuse nini? Ah ngose fi ba yara to fanda. On a beaucoup condamné té. Et là ndeko mususu. Ah ça procédure au bala normalement. Ah bani pena ba bandi procédure normalement. Bon après ces conditions moi si le quoi ya ene na bali tinga mo na bali zati. Famille papa moi na essayer non papa tala mobile appelle singa lettre abi papa tel yo ke balande yo d'ailleurs aux 4e moi na liboso la fille na balito ki no bala point. Donc c'est comme ceux qui les lots li bale comme passi nga attaquer déjà à moins que na zapona monopoliser parole bandi sous bazali nga attaquer directement c'est parce que ba parents ba lingi li bale comme passi. Dans ma parents ya bana basi balingi li bala et comme a passe ça veut dire que ma parents baza à la base ma parents baza à la base par rapport à ma facture wana papa kamanda mais c'est chaque fois que lui vraiment ah oui ça passe tes parents oyo azana mwana na ye biso tanto zaki ko bala vraiment ko bala ezali za passe. Lelo ba lenge ba kumi kaka soka moni muninga zana lopete na maboko yepe a lingi kaka il faut l'atango mais il faut kokanano papa biso temps avant obala bazo biso est-ce que ozana sani na ndako est-ce que ozana cantine na yo est-ce que ozana kiti est-ce que ozana mbeto olalaka mais tant yo olalaka na ndako atata na mama na yo lobika di bala mais wana loba ok sente. Et puis c'est à toi la monnaie les habits bani déjà bien bino maman caramel bajel bazo bala passi na Kinshasa papa Jacques alobi ba para ba gérer papa kamanda lobi te ba jende ba leki so ne logo do ninga o bala na ebite ba on balé déjà do ba keno nzela moko te yusko yo bakisi ni parla nga pe na bakisi kaka mabala lelo ezo sala mapenza te po ba parents na biso ba lekisi ba comme ça biso ba lokwa ba ligablo donc ye azana poso osomba miliki na mela a comme facture a sengili nzanza miliki chasa sucre ba mungwa wana kuteza bilo mungwa eza bilo akala déjà ba manteka ba biloko wana ezalaka te yoka papa ba bilo abongo ata yo moko ezalaka te wana bo mbala ngwa ya to atika na e bon papa ata otangisa bo to boyango te mais bongo pete wana zolinga na balo bien ka ba sente na bango ngai wana lingi moi note bongo pe bien pi donc ba parents botika ko sala eloko wana botika biso babala biso na ndenge ya bien elo msupe papa lobi ke
oyo tolingi kosala ke moni moninga bali nga mpe na bala yo salaire no ezalaka ya $50 so mpe $30 ya na balaki peut-être salaire no ya $200 mais olingi kaka osala kaka nde moninga asalaki omoi teke okatana okokate so osali bongo okokate okatana vraiment o nga ningai nalobaka yango wana merci. Merci beaucoup au Katala. Si vous avez $50, c'est que vous avez $30, n'a évité. Merci beaucoup. Déjà, on va quand même le but aux $30, aux $50, c'est-à-dire que si vous avez $30, aux $50, kobalate. Merci. Togoya wana papa kamanda, boma maloba. Toye siko et pas monsieur André Tumba. Théologien. En tout cas, vous avez pembeni ya mosali na nzambe, secrétaire ya curé, ya paroisse Don Bosco. Ba jeune bazo bala difficilement la ville province à Kinshasa. C'est dit à quoi? En tout cas, na PCO merci. Ezali question ya mutuya. Ce qui aux autres de plus près réalité d'abord ya Congo. Ezali d'abord passe. Et Kosenga peut-être que ceux qui gênent à Zobala difficilement. D'abord, on a nous à comprendre mariage zanini. Pour nanini, nous allons s'engager dans un mariage. Soit nous allons dans le cadre de la famille, il faut déjà baboti na babiso, ba kokakoye bisa bana na bango te. Voilà ceux qui veulent s'engager dans un mariage, ils allons pour na ntina parce que ils correspondre na kati ya Biblia ou bien na kati ya projet ya moko nzambe. Mais ce que zoko te maintenant c'est que question ya pona nini bazo koka kobala difficilement parce que tozana ba makambo ebele tozana makambo d'abord tradition ya mutu tozana makambo ya buzwi pe zo mona na te tozali pe na makambo susu ya ba cause ou peut-être mutu azoko ka peut-être kobota te peut-être tout ça na makambo susu ya course ya il faut bamona ngai nazo bala po bamona mais parfois côté na mariage makambo tozomona et que makambo susu ozoko kate mais parce que osala kango peut-être na misu ya batu osala ngo peut-être pour que ba jeune ou bien ba collègue na ngai ba yebe ke ngape na bali mais heureusement ce que tali sur base de place et nazo exemple nazo mona baoyo bazo sala mariage ya kato fanda na baoyo bazo bala na ndenge sengeli na moni ke bayaka to fanda bazo fanda kutu bien que kolega baoyo balandi procédure normale. Oui, wana ezali. Oui. Mais c'est André, c'est-à-dire yo ozo encourager non? Bayaka to fanda. Oui, bon en quelque sorte ça va parce que ezo monana mutu oya bali normalement accueilli vraiment fanda a sali nyonso esengeli. Moi c'est azana ndako. 2 jours, 3 jours après, au moni mabot, ce qui est dans la commune, divorce les autres salés, retourne à Bangou et Zanine. Et belé ou à ça le divorce na Libala. Et ça, bah, oh, il balandi procédure normale. Bah, oh, vraiment, bah, ça la non. C'est normal. Ni ne ça la question, comment balandi procédure normale, ni ne ça la qui est créé même loin. Par exemple, mutu. Maintenant, c'est parce que nazo zengi la pena na question na. Pour nani ne ba jeune cause. Et ça la peut-être que ba jeune a babalate. Bazo mona ba babali. Abali bien, ba sali ba tapage mon ami. Mais qu'est-ce qui fait que maintenant 2 après demain, ba wana maintenant que ba sali divorce. Ezo simbate. Ezo mona peut-être pe copé ça peut jeune aza peut-être ma coquille peut-être. Ah mais ce qu'on a na moni ya nga ya bali. Ce que peut-être que ceux qui na landi peut-être nous à l'est. Ozo mona que eza parmi nazota la makambongo na ndenge parce que ça vraiment sujet ça complète ça na makambo ebele na kati mais ce qui na ko cause la bref cause vraiment ba cause ya liboso nous les jeunes toyebi d'abord tina ya mariage te toyebi pona nini tozali ko s'engager na nzela ya mariage balanga ba formation balanda quand même mais c'est chaque ba formation nga ngonini ah Mathias ya bolinge libala c'est ça balanda ngo tomonaka peut-être une église catholique mais l'église mutu est-ce que basala kango ce qui peut-être église te mais au niveau ya famille est-ce que vraiment au solili vraiment na grand frère na soit na moboti na soit papa na maman
bah pêcher vraiment tina ya mariage pour nini d'aller s'engager ko bala ou bien d'aller peut-être pour un plaisir plaisir peut-être ya nzoto na zo bala parce que na zo ko peut-être na ndako to il faut na ba après 2 ou 3 demain vous allez peut-être avoir problème aussi donc quand vraiment les ali question les ali na tina peut-être les l'autre aussi ça côté les ali na makambo ebele na kazi. D'accord, merci beaucoup tout ça qui na monsieur André Toumba. Il y a plus sur la vie. Maintenant, Madame Esther Tumanga. Ba le kota ba maman. Ba jeune bazo bala difficilement. Surtout dans la ville province à Kinshasa. Tu dis à quoi, Maman Esther Tumanga? Merci pour la parole. Pour Nanga, on poussé, hein? Et ça passe na soni. Papa, ba jeune baba na nini na ba salaire à $30, $50. Et tiens le kabala na ba place mo ba otang. Papa, les lotés. Et a passi. Et ça passi. Ozomona. Papa wana azolu connaître na baninga na eba mona église mona ke wi abalisi mwana na mbongo ya mwana bala ba azolu connaître na baninga pe na tika tangi ba mona ke wi abali mais problème ezo sa nini eza ke salaire na biso awa eza mukie salaire na misale belé eza mukie o mona vraiment et simba te en tout cas papa Kabila bongisi la biso papa musala salaire e monana. Franchement, avec $50, et simbate, ba jeune ba obala te, ba obala nde nini. Ba misusu koute si ba bala ki ba kenda ki na webso na minute oyo, na taux du jour tozali. Ba zongi na ba para, pas ba para na bango. Talara ti ba niveau wana. Po ni ba ko futela na mbongo ndakute. Bon siko ba ko futela ndakute. Ba oluka ba bala, esi ba bala. Papa na moni olingo bakiselo. Ba bala. Ils ont ça pas si makasi vraiment, ils ont ça pas si makasi, batu baza na volonté ko bala, mais solaire les amu qui moyen zate. Nous solo bana $30 mais j'ai na komi dans âge moura un peu ça bala. C'est-à-dire que yo peut ko ba que non, yaka to vendre de faisant on peut bien. Et yaka to vendre te ba parents ba revoir ba nini na bango ba liste na bango, il y a demande na bango ya nini, ya libala. Ba revoir vraiment franchement ba longola ba plasma wana ba dengombe papa osa ferme tonini zala ta na mawa yo poza na bana basi oza pe na bana mibali zala ta na mawa dengombe après $5,000 kolio attention ben école primaire secondaire oui, université aller sur arrêter ta mo dimi bali patangaki oui ou non patangaki hein jamais ko boma mwana po aza mwana muningo boma non. Yo po boti bana mibali ba parents bazala vraiment raisonnable pour na point wana ba sunga ba jeune pour ba luka ba bala to boité libala ezala ki kaleza ki symbole symbolique les loto comprendre te comme il y a côté ka ba si ba komi ba ko ba parents ba komi si bana ba ba marchandise tozo e ba te ba li gablo to ezanini ça passe makasi toza na besoin honneur wana oui ne ba bala ki biso ba c'est-à-dire que si on comprend le moro boye ba parents n'exagération ba fatigue na bango e ba facture na bango e ba demande na bango o senga ya ngondo ezo pousser ba jeune na ba yaka to vanda mais c'est ça. Il y a un peu de pousser ba jeune ba ou mais ba la ça là ba 10 ans 10 ans on a déjà ba si ba baby ça makambo ebele ba baby ça makambo ebele poani likola ro umela na rovanda na fiancé bana ba banda ro kangisa esimba te hein papa ba osani ba kenze na bana banda kangisa esimba te ba ko mate esimba te ozo mona ezo ça passe makasi ba parents vraiment da supplier biso ba parents parce que ngape na sa parents en tout cas to mekempe ko revoir liste wana hein to lembisa moi mukie ba jeune to pesa bango chance wana pe ba vanda na mabala ba sa pe ba foyer na bango comme il faut eza malamu makasi. Merci beaucoup tozo la yo mais dit na habité Maman Esther a soulevé le mot bandé pas monsieur Jacques Dengombe mais à deux fois Dengombe pesa na mabete tonde ko beta masolona muto peut-être bamboka kuna zana ba 14 ngombe na ba 20 ngombe na boko la so longo ka Dengombe pesa na mwasi mabeni ni. Bon, merci beaucoup pour la parole mais pour nanga na komona ngo iza mwa mabe po batu nyonso baza ba élever te o ba boko la bangombe. Bon et puis biso awa na kati net na kati ya Kinshasa awa toza na souffrance
Alors libala eza eloko moko eza nature, libala eza lipamboli en Nzambe bato fo babala na mais côté à facture eza la lokola commerce te ndenge bandeko bauti koloba eza lokola commerce te et puis eza la lokola contrat moko boye te ki après 5 à 6 ans tozo senga boto kabwani te eza famille tozo sala famille. Alors na kati ya famille wana fo batu to zalake to meka ko se comprendre pour na ba facture wana to ko exagérer te et to zala na précisément to zalake bandeko biso ba mibali to yeba ke foto bala basi na biso ba parents pe ba yeba ke pona nini biso. Merci beaucoup monsieur Di na lobi boy attention monsieur Jacques azolo belo moro boy mais ça andra se lever l'homme mais so yo ndimi ngote papa boy ngo za na dona peso micro so moi na gendo ba memo mabe côté wana memo mabe azo kosa wana droit na pesi au micro. OK monsieur Jacques to e pa na yo problème ngo isa ce soir o to vanda ki to kanisi to ebite msusu tambo zo boka bale ba para papa pasa wana zo boye loko wana na chita ba para bino ba jeune lutu te sanité calculo bala ma Esther pa lobi una zo $30 $50 au boulot bala to ebite mais na point mo to lobe loko moko boye o to zo mona mingi na ville la province Kinshasa moi c'est mu Congo par exemple Muyombe ou ekolo ya ba Congo ou bien ya bandundu bien ba luba fartir oyo soki famille wana bazo vivre na Kinshasa fartir o ba ko sala na Kinshasa au monde ngo ezaka toujours différent na peut-être fartir o ba sala na province. Pourquoi bokeseni ya bongo par exemple au monde moi si o azar Muyombe ba na ville ya Kinshasa au monde fartir ya ndenge mususu moi si wana pe Muyombe na ba yombe kuna fartir basali kuna so comparer différent mais bango ne so tribu moko c'est dire quoi parce que toucher point on a le deuxième tableau dossier à facture et comme il faut dépendre na mutu or ça la facture. Je prends l'exemple, il y a des familles où parfois na babalisati papa wana to mama na libota na bango na babalisati et sengi banani ba sa facture noko a sa facture to bande comme sa facture ou encore bande comme comment na niveau au niveau même musika ko benga bato to benga ranzonzi mutu moko a yele ko lo barango bia sala mambali bala bia aya ça la bonne facture mais il y a famille. Vous imaginez maintenant la personne quand il vient na niveau na linda kunaye ana bana basi babalati. Que pensez-vous que ordonner sengo et recel la moi nos facture? Quand tu nous la confiance au Bengaki, vous allez sentir que la personne est la partie français exorbitante, hein? Donc à exagérer dans niveau. Pourquoi? Parce que ça bon pour à décourager mutumousus. Nazoni na bande ko ya famille. Nos connaissances à nos côtés. Point na bibongo. Nos copé ota na libota na e ana bana. Mais bana na non babalité. Mais moi na kasina e abali. Et que pensez-vous que non, nous connaissons sa facture normale. Alors ça peut facture pour tirer l'intérêt. Donc voilà pourquoi communiquer non, ils ont quitté na niveau moussous. Donc par rapport à dossier à facture il y a libala. Moi je pense que monsieur André Aloba qui est théologien, c'est tout ça va blou moussous, tout ça appelé bisomo convaincu. Avec a été que non, na niveau ya bisomo ba bilengo to bala. Nos parents aussi doivent comprendre que non, na oté comme on a été. Non oté comme la famille continue. Nabaki on est bandel que non, ceux qui n'a pas facture mon avoir normal et au permettre peu mutu mususa que tout le monde a yango. Ceux qui toquent lelo ba famille au exagérant na ba facture, c'est nous parfois les familles pauvres, nous tout le monde ko exagérer la facture. Les familles au boss je suis dans Mambozolo ba la famille pauvre. Oui. Oui. Mutu il y a des familles aujourd'hui, ceux qui lek ya moi si à Bali, bon on la fois bomba yango pour ya na à Bali là. Et comment bon donc ceux qui y a mobile dans la facture bataille non facture wala bataille na famille elle qui na tout ça facture bataille facture en tenant compte il y a biloko ya o basenga ki ya de telle façon que elle ba ozongo automatiquement ba virer yango na famille à moi si oh ceux qui commence à facture n'esprit que non moi na bala à honorer biso à kende comme ça la vie continue bako bana ko bota baza bakoko na biso ceux qui te le pas na eti na nzela ya facture to ki pour lire on peut na nzela ya bakoko na e na ndenge mususu donc c'est un peu ça par rapport à dossier à facture non tout souhaiter beaucoup fa na eti na biso to pesa la papa et là au moins se te soulever ah na moni message ka memi ngai ya kela voler mususu mais question na nga mususu ezalaki au moins na mne na zoloba to longa la ba ko ba mususu ba ko bisanga neni ka lobela ba yombe abato
toye banyanga munyanga oyo baza na ville province ya Kinshasa basali facture baza banyanga asali facture ya libala banyanga oyo pe baza banyanga baza bataba Kongo province centrale oui province centrale bango pe kuna bake basali facture mais okomona ya ville province ya Kinshasa banyanga oyo ba vivre na Kinshasa na banyanga oyo ba vivre na kati ya ba Kongo kuna okomona so comparer ba facture yango eza différent pourquoi bokeseni wana et tant que bango ne so ba ba tribu moko Tim pe ezoko net biso nga za bandundu tribune nga ezali bambunda toteka kabana te mais soko tali facture nga nazo senga na bukilo na ngai biso toteka bana te net nga na balaki na kumaki na ba $500 te na kumi na ba $500 te mais soko yo kozwa na biloko na sombi peut-être soko sanksi nyonso kokuma na ba $500 soko yo zo récupérer pas bana na yo oui lelo bana na ngai lelo yango nazo biso ke nakoteka mwana te papa est-ce que vous sabiso papa to kumi lokoso wana côté pas Jacques ba papa to kumi lokoso makasi c'est pourquoi bana mingi moye babala ezate parce que okomona mwana muninga boy oh kuna basenyi boy yo po okoti obandi osafa biloko moko bibo okoma ki na $500 te est-ce que vous êtes sûr le oyo soko sa facture pour comment $500 te $500 lelo so na kumi na $500 te c'est de pas ya mboka ndenge ezokende biloko o tozo somba ya dibala soko mona to kumi na ba $500 $600 ezali température ya mboka oyo ndenge ezali bato oyo ko to ekumi boy to c'est pourquoi ezokuma na ba $500 ou bien $1000 ezali mabete soko mboka na biso za ndenge biso to balaki mutu moko akokuma na ba $500 te biso to balaki bien bana biso bazaki kolia bien. Merci beaucoup pa mama Carmel micro ya yo papa lobi akomai na $500 te maintenant tozoloba pourquoi bokeseni ya facture yo babalo na Kinshasa awa prix likolo mais kaka même ekolo na mboka babali kuna prix na se yo mwasi epe mwasi est-ce que bato ba vivre na vie province ya Kinshasa baza balokoso ou bien ezani eza ndenge sikoyo lelo tozokendela eza kaka lokwa touti na 90 tokomi ntina ba 15 eza kaka ndenge conjonctive yango mboka ezaleli bapapa bazalaki na ba $500 mais biso eza bongo te eza de plus bakoma obala biso ba $1000 ana pesa tous les deux factures tous les deux familles te famille ya papa miso bakosenga 1500 ota mama mpe basengi ya bango 1200 ata bino moko aza mpe mwana mokuti fo mwa maromo ezalaka ti ata kokakola ngo po suka na combien donc baparent baosala eloko moko ezalaka te baosunga d'autre part bana na bango te mpo osali yango bongo na mwana moninga ya mobali ozobosana ke yo mpo oza na mwana no mobali ye mpa okóma na point wana kolinga abala soki abali basali bozobwaka wana bobwakela mingi baparent bala ezokende mingi na baparent donc exagération ya facture et pas baparent oui yango eza la base ke bachene babala te oui mingi eza bongo soki opesi neti facture ya ebele yebisanga akangisa mpo akokisa biloko wana mbongo wana ti mokoni alemba moko zemi yaka na yo tovanda merci beaucoup yaka tovanda ezosekisaka fort yaka tovanda mais André lelo oyo nayebi te est-ce que ozokabola même envie na bandeko mosusu oyo nde balobi ke eza na problème moko baparent baza na base ya makambo ya séparation wana
ba parents bazo sungate pour na facture. Est-ce que aux exagération ya facture ya ba parents? Est-ce que était que mobile infidélité pe ya basi zo mona ngote? Infidélité ya basi zo mona ngote? Infidélité côté fidélité car ba parents na yebité. Avis wana eza partagé. Avis na ngai pe par rapport à exagération ya facture ya ba parents. Yango nde na banda koloba eza pasi mingi soki omoni moboti mwana nao après ta moko boye fo mwana ngo akutana mobali ou bien ezala mwasi ezala mobali akutana mwasi na ebabalana ekomi makambo ya facture ekomi on dirait neti ba rendre compte. Or na ntango wala so otuni baboti na biso otuni ba oyo vraiment babala na ntango mwa ezalaki mariage ezalaki symbole moko boye ya moke awa ekomi vraiment makambo mosusu mwana ngai atangi mwana ngai aza motu tel il faut balia il faut basepela. Or eza bongo te exagération ya baparent côté facture. Maintenant ce qu'il faut moboti yango a exagérer facture par rapport ya buzu oyo ya mobali oyo ye mwana na ya mwasi aya kobala ye soki mobali na mwasi oyo a se proposer pour abala mwana ngai et qui azana buzu ya mingi te a travailler kate yo exagérer facture. Donc ozolinga ye pena mingi te. Donc eza moi à un certain moment exagération pe ya baparent côté facture. Mais vous allez payer à un certain moment, moi si, entre mobali na moi si, biso tolingani. Nga pe na uko le bagwe ça va non, papa na ngai, maman na non. En tout cas, nga na ligne mobile na ngai. D'après tout bozo te kan ngai te. En tout cas facture parce que tant que ça la le beloko wa sûr que lelo o bana bazana ba pouvoir wana ya kolobela parent na ye que papa nga na ligne mobile na nga facture bo sala wana eza malamu. Azana droit. Mais comme na ba famille musu c'est comme na ba tradition. Mais papa obenge zoba. Bazo imposer parce que ba tout temps bazo ça la facture wana moi si ou bien mobile azate surtout côté à moi si. Azate. Oh moi si non il faut carabo. Mais ceux qui parce que moi si do fandi na mobile na ebi bozwine ya mobile na ebi neni na travail. Autant que ça la facture wana non yonde fanda na e. Azwaka combien par rapport à ça est-ce que aux autres banques vous à la normale. Ce que lingi moi na ya moi si en tout cas, au co dépendre au causal temps aux autres la facture là, moi na moi ça aux autres. Il faut quand même azala. Pour y facture en gros les autres qui n'aident. Est-ce qu'il évité petite fête oh moi ça sali. Parents obimisi mbongo na ye. Atangisi mona na ye, akolsi na vie bien, tout vie bien. Oh moi na d'autres rôles à protéger bien tant que c'est une école ya malamu a beaucoup lié bien a gâter moi na ye ce que tant azomona que non moi na atomber na maboko ya mec moko boye ou peut-être azomona que non akoboko le bien te ndenge moko parent boko la ki mona aboko la ki mona na ye. Est-ce que vous êtes sûr que parents a bon à relivrer moi facilement? Est-ce que à côté ça a exagéré la facture pour décourager mon bal? On a pas parents bon on a comprendre on est nazolo ba comprendre les bien fondés à mariage des années pour ni moi nanga zo bal. To yebi ba famille mususu ba kutana banzela ya difficulté. To yebi pe ba si ba bota au mona ce que tali génération au tali peut-être famille telle au moni ndenge ni ba fandi au moni ndenge ni ba balani et que les lots par exemple au non babote na biso bazali ko souffrir au sein de la génération na bango non famille na biso présent le temps parents na biso tozalaki na mboka les autres se retrouver na poto les autres se retrouver na Kinshasa. Ça veut dire que conditions sociales ya baboti na biso ndenge bazalaki ko influencer bakambo libala te mais mingi ngande tozomona eza influence ya ba conditions sociales. Il faut ngai pe baye ba ke mwana ngai abali il faut baye ba ke mwana ngai pe azambu on mon ezoboma. Mais pour ngai mariage c'est quelque chose ya symbole. Ce qui ngai lelo nazana mwana mwasi na il faut akende libala. Pour ngai kokosa biso te yolo mamba solo. O senga dengombe te? Moto? Symbole. $10,000 paye un symbole. La lire to juste ça suffit.
donc ça l'appelle banini moko ba ya manifestation ebelete bozwi kaka famille ya mobali famille ya mwasi bokutani juste ce symbole là esili maka mosusu pe ya batapage ya bakulwe banini wana eza na ntina te mpo na ngai mais parce qu'il faut répondre na baexigence sociale on doit zoma na bato bazosala yango mais après eza na barépercussion il faut kotala bango après basali badepense wana ndenge nini bazovivre okolela peut-être mbongo wana ekosunga bango na makambo mosusu mais adépenser tout est parti. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que pas nayo. To somo le logo moko boye pa ba chaîne. Ba chaîne pe ba komi ko banga. Ba so banga ndenge ni. Ba so banga pe ba infidélité. O eza ase mingi pa na bino basi. Oromona jeune abimisi mbongo na ya pasi. Aye abalio, je cherche la facture, à ça les fois quand tout le monde aye abalio. Atio na ndako. Mais yo moi tellement infidèle là kayo le gola sentir ningi zo ala pantalon. J'aime pour préférer à joyeux rabaka yo acha na parler pour masoli kende. Vraiment, merci papa pour Nelkambo lobby. Ezo ça la passe, eza histoire, eza vraiment vrai, ezo leka. Na vie à lelo tozo vivre yango. Mais vraiment na roloba na muto pena zala qui bien préparé na famille na epesa très bien éduqué. Akoki jamais ko se comporter na lolenge wana parce que muninga souffrir basi bazaki belé atali bango nyonso wana te aponi yo ati yo na ndako yo po mona ki mibali nyonso yo balingaki olingaki bango to ponaki yo wana komoko mana ndako changer face po na lisusu mibali est-ce que moi si akokota mwana mibali misato à la fois et salama nulle part ailleurs. Alors, ezo sala non, eza vraiment bien tese loko tozo bete la cité tozo encourageant côté. Faut loko ane et si là parce que artu wana ba filming bazo sala ba sibele bazo sala eze décourageux. Ba mingi pe bazo koka ko bala ta cause ba makambo wana. Il y a infidélité ya basi na kati ya mabala. Ezo sala que ba mingi pe ba bala lisusu te. Alors ezo sala kitoko te basi to sala fidèle mi bala pe ba fidèle na basi na bango mabala e umela to bondela toujours na Nzambe e ozala toujours malamu. Merci. Babote nanga na pesi na famille tu manga ona lingi mingi pe na famille Makengo na lingaka mingi na bana nanga pe mobali na ngai na batu nyonso tozala bango na plateau pe ba nyonso ba Olanda biso msika pe awa na pe lingi bango mingi na pesi batu nyonso ba gros bisous. Merci beaucoup. Papa merci na pesi ba mbote na ngai na famille Songo na pesi na loba papa tolandi mingi awa etant que papa ozo défendre ba papa awa oza na ba papa bande ko na biso nyonso soko landi mingi so na bina longola Alexandre mingi te atumbi ba papa mais so landi mingi awa bazo bwakela ka bino ba papa bino ba parents exagération ya facture boza ko exagérer bino moko ava bo balaki bongo te bino bozo bala ndenge mususu bozo sunga te na ebité bozo représenter ba papa nyonso awa nini okoyiko te ngai na ke côté ya papa André parce que omoni ba papa ngo tokesani oui ba papa tokesani omoni étape na étape ezana makambo nango lelo toko condamner ba papa obie to condamner bango te to lanina sere wana biso sala to balaka to zaki boité lelo pe mboka ezali normal boité. Parce que ce que maman a lobé au taux de jour, c'est vrai. Parce que ce que a consomba et lokoana boy oyoka babetre taux de jour. C'est pourquoi aux hommes on a batata mosusu a kobeta boy calculale a pesi facture nandenge wana. Mais nga nazo pesa tor ndenge o mingi bande kunangai ya batata. En tout cas kosenga de ngombe wana ezarakate nana yokate. Est-ce que ye tata wana ozobarisa mwana asalaka wapaza na nani ya bangombe ou bien mbongo adibala d'abord isilaka te lelo tata okozwa maladi tata wana bukilo na yo akomona pasi poke aya kosunga yo mbongo wana okolia yango po mwana yo abali mais so tozokomatsake tosenyi de tete ya ngombe en tout cas Nzambe alimisa yo muto sengi
deux têtes. Merci beaucoup. En tout cas, on a souligné comment on a encouragé Batou. En tout cas, ceux qui font un kobala, tribia malam, boyana baluba. En tout cas, kuna symbole kaka na wewe sabini mama solo. Symbole, oui, symbole baka baluba ndi mtu baosenga bien. Bikolo mususa en tout cas vraiment. Na baluba en tout cas boye belé. Na baluba vraiment boye belé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, invité. Monsieur dit. Merci eloko na lingina bakisa ya mutuya to ba para ba contacter que no soko tangisi mwana nde ko senga biloko ya cher para aza sujet na ezali boyo tangisi na yote mwana eloko te na mutu aza improductif na mutu o batangisi abike mwana ko produire siko basenga ndenge moko ta yo mo maseli même tozongi na Bible marchevêque bala ezali pamboli fo mutu nyonso abala pambola mame koki kozala exagéré te para sujet apparaît ezali faut tangisa mwana na yo c'est obligatoire faut tangisa mwana na yo mwana azala na boyebi tout ça mais ali mombongo te loko na linga na souligner deux personnes bon on appelle si famille Mwadi Mbote na pesi Mama Kumbundu Mwadi Mbote. Bon, moi, si nous faisons Mbote. On a écopé ça. Ah, c'est qui? Merci. Merci. Ouais, merci Madame Mbote. Merci André. Nous allons trouver la cause de Bandeko Nabiso, Baouti Koloba. Papa Kimio, yo bakela e balo longola ba papa mais papa Kimi yo côté voilà. Ça problème très important ya kozongela na mabota mabiso pote makambo wana tozala na idée vraiment sur le mariage zanini ebate que soki moto azobala to ezate que influence sociale makambo ya parce que na moni moto tel asali na moni famille tel mais ezate uniquement symbole quelque chose ya ko pesa pote de komi balé moi sina mobali bakutana bafanda bazala bien. Donc, peu exagération en facture, et vous pouvez se payer le côté. Vous exagérez peut-être, vous pouvez se payer le côté, mais l'essentiel dans la vie, ils ont fait facture. Parce que mon paie ma vote, mon paie ma biso balana, sans que ma facture en est là. Bah, coûter quelque part, sans que vous voyez ma paie, mais peut-être vous payer sa facture, après que vous avez voté déjà ban. 5 enfants. Vous avez 5 factures. Vous avez déjà ban. Comme si vous pouvez mais bon, mais la plupart, mais oui, comme ban déjà bazali, bon, azaka y enquêté, mais ban. Oui. Et ça c'est vraiment très important, mais ma campagne sera tout on a ma beaucoup ensemble, infidélité sur le bilan, infidélité. Bah j'aime souvent so bang na bango bala pour infidélité. Déjà y est bani na kati ya libota ba kolobelango parce que ba infidélité za makambo ebele. Donc to fandi na mobali bon, ba yeko se découvrir que ba yebana kite na temps ya fiançailles. Ba yeko yebana pena bien na temps ya mariage. Donc sentir que makambongo eza pena et que se pilisa pe les deux partenaires parce que to fandi ki na 2 mois 3 mois mais la kisanga ka comportement bien c'est ko banda ko bomba makambo susu potera ko bala. Maintenant siko yo bali olakisi vraiment que oza yanke osala makambo ya bien te osepilisa wana pena pour supporter ngote engager te eza vraiment mabe eza pe contre la culture eza pe contre. Merci beaucoup monsieur André. Merci. Ah oui bon wana ma pesi mbote mingi na famille na nga mobimba na pesi pe babilenge ya paroisse na biso Saint Jean Bosco, je les aime tous et puis Nzambe abatela bango pote biso nyonso toka kosalela Nzambe ndenge esengeli. Merci beaucoup monsieur Jacques Zwa micro et pas na yo. Na yebite monsieur Jacques. Infidélité. Ezo bangi ça peut-être jeune, peut-être on peut cause à la base pour na mo bo plonger mingi kaka na ba parents qui cherchent facture. Infidélité pas ya basi. To mibal, surtout mibal ne babalaka et pas ya basi. Même sous moi mobala ko banga te nazo bimisa mbongo na ngebele na bala ye. Famille na eli mbongo na ngai après lo bela kisanga comportement mo ya mabenga na ozala perdant. Détermination et puis choix ya mutu. Je pense que avant to koma na libala tozana ba étape auto lekaka. To sale yango na kibokuku
entre biso mibale place tokutanaki place totinganaki to officialiser yango na fiançailles oyo ezali étape esengeli toyebana malamu et puis nde toye kokoma na niveau ya libala. Moi je pense que bato oyo balandi suite logique wana eza te ke no tokutani na ndeko lelo ouais. Mais peut-être mon belé balanda va procéder wana ndenge lobby mais sous merci beaucoup na évité moi deux personnes. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup, fidèles internautes. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ezalaki longo na bande konabiso nyoso nde to débattre sujet na biso oyo tolobeli oyo tozalaki na monsieur André Tumba. Et aza théologien en plus secrétaire ya curé à paroisse Saint-Jean Bosco tout ça qui na monsieur Nabiso Edi. Ouais il peut mettre non mais vraiment merci Edi merci. Toi qui na papa biso vraiment merci beaucoup papa. Merci papa. Merci beaucoup toi qui na papa et puis tout ça qui na maman Nabiso Esther Chimanga merci maman Esther Chimanga. Et surtout, te remercier les sous monsieur Jacques Mbedi, Yepé Azali, animateur, y a Radio Maria, et surtout aussi présent de jeunes, y a paroisse Saint-Jean Bosco. Merci vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Pourquoi pas remercier Kevin Kanza, le trépied numérique, le caméraman le plus expérimenté de l'Afrique centrale, s'engage que moi marche avec Mbedi, autrement dit, 10 matchs. Et pourquoi pas remercier toute l'hierarchie, il y a EHP Mobimba, na Pessi Batunyo Sombote. Quant à moi, je dis bye, ciao, à la prochaine, bye, merci.